JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na bandinyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. 1, 2, 3. Bandeko balandi bana membre, merci na ba oyo ezali mbala liboso kotala koyoka kolanda soda ya poto. Surtout ko mona ngai ezali esengo mingi ndenge na yaka liboso na bino boyi yango na kosenga na bino osunga ngai osabone na chaîne na bino oyo eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Merci na kozanga te kozala reconnaissant na bino surtout oyo bopesi ngai 1000 abonnés. Nzambe alola pambola bino oyo bosabonaki oyo bozali kosabone na ba oyo bokosabone bo continuer kaka kosabone bandeko na ngai objectif 1500 abonnés. Merci na bino surtout oyo bokotia ba j'aime oyo bokosala ba commentaire et surtout ba oyo bokopartager émission oyo eza émission motuya. Bandeko na ye kobeta lisolo ya mokanda ya mikanda et puis ya nationalité. Makambo ezobongwama na kati ya France. Nalingi bozala na confiance na ngai, nalingi bo comprendre oyo nazoyebisa bino ezali motuya. Eza mpona kosunga bino mpona makambo etali mikanda. Nulle part ailleurs bokozwaka bainformation oyo soda ya poto nayaka kopesa bino ya ofele. Lelo baorganisme ebimi ebele na bareseau sociaux bozomona makambo etali mikanda, makambo etali nationalité eza ya kofuta mbongo eloko ya ofele na France ezalaka te. Kasi soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis le bandit la botika na yeka moko l'unique le seul oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bandeko na za molai te na kopesa na mbote rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto oyo azosala ke nazala oyo nazali oyo azosoutenir chaîne ba oyo nyonso baza wana mpona ko aider chaîne ko soutenir ngai et puis ba conseil na bango na ba encouragement na bango esalaka soda ya poto kaka wow. Alors na obandana salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux la Madeleine place Kennedy. Nina exotique boutique na kati ya Arpajon na 91 na département ya Essonne na banlieue parisienne. Na kobakisa boutique exotique Mam Africa ya le patron boss John na PCR place PCR na Évreux la Madeleine. Et na kopesa lisusu mbote na ngai rapidement na Anita Molembek oya zanga te na ba conseil et puis ba encouragement pour na soda ya poto et na kosudisa na maître Alain Lyon. Alors bandeko yako sebino makambo ya mikanda ndenge eza kotambola ndenge ekomi na ba examen pona ko renouveler mukanda to pona ko zwa mukanda to pona ko ko bwaka. Bande comment on peut changer? Ndimelanga.
Alors, ndeko moko ya mwasi avant kende makambo na ye na nationalité française abengaka ngai avant lobi nanga solo ya poto naza na rendez-vous na ngai mpona makambo ya nationalité mais nalingi na naleka liboso epai na yo nayeba nakoka kose préparer en conséquence conseil nini opesa ngai parce que nayebi ke bakoma kotuna baquestion moko oyo etali makambo ya mboka nga napesaki ye conseil nalobi na ye boye tala boye sala boye keba baquestion moko ezalaka baquestion piège baquestion moko ya mike mike ezanga nango ntina me ekoki mpe kobebisela o makambo ya mikanda. Alors bandeko na ngai nalingi bozwa papier awa boye mpenza na kati ya cours boye mpenza donc examen bozwa bapapier bandeko bosika bovandi botala ngai bolanda ngai bozwa bapapier bozwa bastilo bozwa babic bovanda bonote na okenda yango malembe mpo bocomprendre que France est baby. Lorsque je parle de la France nazolobela Europe mobimba bakomi matata na mambo etali mikanda. Alors ndeko na biso ya mwasi ake rendez-vous na ye bayambi ye akoti bavandisi ye bazalaki une vingtaine na vingtaine wana babango nyonso bavandi tout autour ya table ronde baye kopesa bango bafeuille na moko bafeuille ya examen wana bakosala ezali examen mpona kozwa nationalité française. Bandeko na ngai bacongolais nayebisaka bino tous les jours nayebi mingi koleka bino te mais naza na mwa connaissance place nasalaka esungaka nga mwa moke nakoka mpe koya koyebisa bino ndenge nini ya kose préparer à chaque fois na makambo etali mikanda. Naza le seul oyo nayebisa bino makambo oyo bandeko na ngai bondimelaka ngai boyokaka ngai nakoki kozala jamais de la vie nakoki kozala ennemi na yo congolais nakoki kozala jamais jaloux na yo nakozala jaloux na likambo nini nga nazoyaka koyebisa nga mikanda ndenge ezolekela ndenge baosala ndenge baobotola ndenge baorefule ndenge nini baza kokanga mikanda bao tutu nazoya koyebisa bino mpo boyeba nga nakozala jaloux na yo na likambo nini. Alors bolanda ndenge eleki ndeko na biso ya mwasi avandi babandi examen na examen question oyo ezalaki ya liboso batuni qui est le chef du gouvernement de la République française. On a bien question. Qui est Nani Azali, chef ya gouvernement ya République française? Yom Totalanga, il peut sans réponse. Yom Totalanga, il peut sans réponse. Alors, Boyoka, réponse ya Nekonabiso, ya Mwasi, après ça qui réponse naye, alobi, chef ya gouvernement français, ezali Emmanuel Macron. On a réponse, Nekonabiso ya Mwasi, après ça qui na examen. Alobi, ezali Emmanuel Macron. Alors, nalingi na expliquer no sikoyo, Emmanuel Macron azali chef ya gouvernement français pardon, ya gouvernement français T. Emmanuel Macron azali chef de l'État. Chef de l'État. Zoabik noté. Comment? Emmanuel Macron azali chef de l'État. Premier ministre ya France azali chef du gouvernement. Chef du gouvernement, la France, ezali ezalaka premier ministre. Au cas où il y a bakite, la édition lelo, donc on a vu ça moi si asali faute moko déjà. Yami Balé va tourner une question qui est Marianne. Bandeko nangai, qui est Marianne?
Nous moi si Atali, qui est deux questions A et B, à cocher, A ou B. Qui est Marianne? Marianne, c'est le patron de la France. On a A. B, Marianne, c'est une figure emblématique de la République française. A et B. Nous sommes allés à cocher wapi. À qui au cocher, na Marianne, c'est une patronne de la France. Or, réponse est Ali B, parce que Marianne Azali figure et symbole de la République française. Azali ko symboliser la République française. Na bansi bomonaka na ba mairie nyonso mutu bachaka mutu ya mwana mwasi moko akanga sorti ya shuki na sima ye wana babengaka Marianne Azali symbole ya République française et azalaka jamais patronne ya République française. Déjà nous avons deux fautes. Ya misatu batunye emblème ba symbole ya France. Bande konangai tan nozo bano bozwa papier bo notaka. Batunye emblème ya France. Nous avons emblème ya France. Bachelier ba question A, B, C, D. Donc 4 questions. Et à Liboso a commis drapeau français. Yami Balé a commis le coq. Yami Satou a tiré Davis et à France. C'est-à-dire devise et à France et Zalaka. Liberté, égalité, fraternité. Et à quatrième, la Marseillaise. Alors, on a mon corps. Alors, emblème, il y a France, boye baka lelo, et Zalaka, le coq. Soso oyo bachaka na ba mayo nyonso ya équipe de France. Équipe de France nyonso bataka elamba mayo bacha soso yango benaka le coq. Alors oyo etikali drapeau fraternité, liberté, égalité, fraternité, ezali ba symbole ya France. Donc, symbole de la France, ezali drapeau. Quelle est la couleur de la drapeau de la France? Nous connaissons à moi si, à talaki bien à mon drapeau de la lobby, rouge, blanc, bleu. Or, drapeau de la France, notez bien, na mukanda, na papier, ce que koma, drapeau de la France, ezalaka, bleu, blanc, rouge. Et non, rouge, bleu, blanc. Notez bien, yekolo yango, drapeau ya France, ezalaka, bleu, blanc, rouge. On a vu 3 fautes déjà. Alors, si koyo, nef sabino, devise ya France. Devise ya France, ezali, liberté, égalité, fraternité. Kanga yango bien, mukolo, ekoyindela yo, oyeba ke soda poto, asi, asalaki biso examen nandako. Alors, na lingi sikoyo yoka eloko eza mutuya po babengi ba valeur ya France. Ba valeur ya France ezali notez bien et surtout que boye kola yango malamu.
ba valeur ya France ezali la laïcité, la citoyenneté, culture, engagement ya culture na bango, et puis lutte contre toute sorte ou toute forme ya discrimination. Yango na ba valeur oto senga na bino bo respecter, ba français ba senga, il faut respecter. Alors ba principe ya France, ezali nini? Ya liboso ezali ya ko respecter ba principe ya France ezali laïque. France ezali pays laïque. Après kozala laïque ezali indivisible. Après kozala indivisible ezali pays démocratique et social. On est dit principe ya France. Alors, il faut que lorsque balobi liberté, égalité, fraternité, définition de l'obanini. Sur la liberté, c'est-à-dire la France, tout le monde, chacun ou chacune, nous sur la France, ils sont étrangers, ils sont français, ils sont nani, dans la France, azali libre. Et on va dire liberté. Égalité, c'est-à-dire nous sommes dans la France, tous les sont égaux. Tout le monde avait en France azali égaux, azali libre. Et na souko lobby fraternité, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est-à-dire amitié. C'est-à-dire, il faut bien surtout bozana bolingo. Et en gros, en France, à Balobi, montunio sur toute personne ou tout individu existant a le droit de vivre en France et surtout, quelle que soit origine naïe, quelle que soit nationalité naïe, quelle que soit couleur naïe, quelle que soit religion naïe, nous sommes tous égaux. Liberté, égalité, fraternité. Babilo wana nyonso yango comment on a l'examen, la question, ya makamita ba titre de séjour, mukanda donc ko renouveler mukanda, ko prolonger mukanda et surtout na demande ya nationalité française. Bakomi très exigeant na makamita mikanda. Alors, baza kolobela siko likambo babengi intégration. Intégration ezali nini? Intégration ezali kaka ko se familiariser na culture na bango. Koyeba mwa muke histoire ya France. Na reposer kaka mwa question mo boye o eza bête, ba poser ki on pe ndeko moko, ba tuni question. Parler de l'Élysée, ezalaka wapi. Nani avant na parler de l'Élysée. Et on a eu cette notion qui boyiba quitté, parler de l'Élysée, ezali, place oyo, babengango, siège de la présidence de la République française. Alors, ezalaka wapi? Ezalaka na 55 rue Faubourg Saint-Honoré, 75 008, c'est-à-dire na 8e arrondissement.
Alors, 8e arrondissement en France, c'est l'arrondissement le plus chic de tous les arrondissements de Paris. Bazalaka Mibale. 8e, les arrondissements chic, il y a Batambongo, en fait, il y a ma chic beauté. Et puis, 16e arrondissement, il y a Batoyo, il y a Mbongo, c'est-à-dire, Star, Ningami, 16e arrondissement, Batambongo. Voilà, au cas où il va quitter. Alors, la ligne de la société de l'Oromoko, au Italie, parler de l'Élysée. Par contre, une question simple. Parler de l'Élysée, Nani ala la rakuna. Parler de l'Élysée, Ezali, résidence officielle du président de la République. C'est-à-dire que Macron, avant Naka, résidence naye Ezali Nakati a parlé de l'Élysée. Est-ce que vous allez comprendre? N'a qu'un normal lembe pour vous comprendre bien. Vous attendez, il y a vous ongler la vidéo au lieu de temps en temps pour nous comprendre. Nenini, Maramouya Mikanda est commis en France. Ngaïté, ngaïté. Maman Amina Isako na Hollande Pays-Bas, Soda Pototé. Soda Poto, na rose à la jaloux ya mototé, na rose ya kosi la motomakamboté, na zolo ba oiza vérité. Makamouya Mikanda est commis avec exigence ya bakasi. Mingi vraiment de la culture française, vraiment de la makamutali mboka na bango, vraiment de la histoire ya France. Alors, la ligne peut c'est bien pour na Jeanne d'Arc au cas où ba question pe yaka. C'est une mingi na nationalité française. So ba tuni bino Jeanne d'Arc azali nani? Jeanne d'Arc azali guerrière au ya bundaka na guerre de 100 ans. Moutoua libéraka, moi si, pour Jean d'Arc, moi si, on a libéraka la ville d'Orléans. La ville d'Orléans, ils allaient dans le département 45. Dans département du Loiret, je crois. Département du Loiret, ils allaient 45. Orléans, ils allaient ville Oyo. Jeanne d'Arc, Bundaka, à Libéraka. Guerre contre les Anglais. Alors, après, a été arrêté par les Anglais, a été condamné à mort, Brûlakaye, Tumbakaye, vivante. Vive. Alors, on s'est na ville ya Rouen. Parce que Tumbaye, vive. Jeanne d'Arc, au moment où on a Jeanne d'Arc, na Orléans, monument na Orléans, Orléans, on va pas na Orléans. Orléans, c'est la province, il y a 1 heure de Paris. Juste sur aussi, c'est Étampes, Étampes, ils en a 91, le département 91, na Essonne. Sur aussi, c'est la banlieue à Étampes. 45 minutes, ils en a Orléans. Orléans, c'est la province. Donc, nous sommes pour retenir un mot parce que ils sont très importants, Mama Mikanda. Comme très exigeant, Mama Mikanda. Alors, ce qu'on appelle les solos rapidement, il y a moto yo, à Tchakanga Tembe, à Lobaka, soleil à poto, yozo le kuta, ozo lobela Congolais, vérité, ozako traumatiser Congolais, ozo bangisa Congolais. Depuis quand, na France, la Mukanda, une nationalité, on a la langue de Molière. Langue de Molière, le français. Les bandes de Konangaï, dans cette émission, Malasima, dans cette son, il y a journalistes qui ont posé question na gouvernement, na ministère intérieur concernant Marambitali Mikanda, la Mukanda, kakapo le français bien té. Ngaïtem na lobiamo, journaliste a posé question. Na ministère intérieur le dit que Mukanda bakoyi ko boy la Mukanda d'ailleurs kutu rosa na yo mariage blanc c'est-à-dire rosa na mariage ya kuta et ko leka mais soki oyebi ko le français té correctement té Mukanda et leka té donc boye ko la kabande ko ngai bo linga ko za na milieu bo le français parce que makama Mikanda et comme il faut ko le français pour zo Mukanda na France.
Na bamboka etikali na ebité, mais la France c'est comme une dengue, on a obligatoire. Il faut passer par l'examen. Examen, on a fait le français. Parce que on a vu sur que l'examen n'a pour la nationalité française. Bazaki, une vingtaine. Après, par contre, l'examen, moko oral. On va retourner la question, on répondre en français, on va en français, tout ça, bah, phrase à milaï, bah, tout mingi, bah, katanaki. Bah, tout mingi, bah, katanaki, bah, okokate. Donc, sort na bango, tout éviter. Mais, n'a pas confirmé, bien que, mon candidat au ça m'a dit qu'il faut y avoir français. Il faut y avoir monsieur le maire et la ville nous comme on a une nani. Monsieur le maire et la ville n'a bien faut y avoir comme on a une nani. Département au Vandi il faut y avoir code postal il y a département au Vandi na comme on a yango. Après c'est un exemple département de Paris. Paris est la capitale il y a France. Mais ils allaient en même temps département code postal nango ils allaient 75 000. Alors département le plus grand département en France département il y a le plus grand nakatia région parisienne ils a moko département il y a Seine-et-Marne 77. Les alliés département Oyo, ils ont tellement mené et comité na 95 derrière aéroport Yarouassi, ok donc na département l'Oise dans le 60, à côté il y a Maman Léa, na papa Nabiso Alexis Koubat, on a na côté il y a Crey, na Mupandi il y a département il y a limite il y a 60, na 95 au côté pardon, 95 Moupanjoyo, et puis Moupanji Oyo, 77, département de Seine-et-Marne, et puis Eketi na 51 vers Reims. Et Ti Kobima na Roissy, Charles de Gaulle, Nyosowana, département de Seine-et-Marne, 77, le département le plus grand et la banlieue parisienne. Voilà, je pense que Nassali Tour, il y a de l'eau à Mickey, qui comme le moulaïté, n'a pas besoin de conscience que Madame Kanda est comme sérieux, n'a pas de question très très sérieuse. Non, soukananga awa, soki olingi ko benga soda ya poto, numéro ya mwana ko affiché, benga soda ya poto, na ko yebisa yo oni naza nango, oza nango question, wana nango besoin, na ko yebisa yo. Voilà, en tout cas, vraiment, j'espère que vous partagez la vidéo et surtout bandeko ya France et puis sur bandeko na biso na bamboka oyo bavandi au makambo izo ke ne bamboka nyonso. Nulle part ailleurs bokozwa ka information oyo surtout ya ofele. Soki na awa nzambe alola apambola bino Géry Lubaki na Maman Louise na Bruxelles bambote sika bozali et puis si aiko maneno côté ma maman Hortense Nadeka Danemark la petite tata moi si ya bana maman Mamie Charlotte Ntilu Nadre chéri Paul na Merbo pour se noter il y a Guibert Dibanza les monuments à Caroline du Nord Gilles Beau Dibanza le pasteur. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.